c'est le roi Vitankang anda Bunda qui est Tumbambouila. Mais ce qu'on a dit, pourquoi Bunda qui est Tumbambouila? Et puis Baboma qui est Nengeni, tango Bakata qui est Moutou. Pourquoi Babema qui est Ango, Nakati, na ville à Luanda, puis ba célébrer messe, Bakamati Moutou ne ba tché Likolo na messa. Na Likolo na étable. Et puis Moutou na ba memi Ango jusqu'au Portugal. Pourquoi? La même chose que le roi Moussiri. Moussiri tango Baboma qui est par le capitaine Bodson, mais Moutou na ba Kata qui benga ba na Belgique. Jusqu'à ce que ma commune a kati na lac Tanganyika mutu ya pamba yo sauter koti na mai. Et tali bango eseke tout mango bozo me manga wapi. Et ko ina kati na mai. To e ba histoire na biso. C'est très important. Merci. Donc pour na koyé ça yo le roi Nzinganku azali très pas parce que biso torobi mais parce que lui-même son testament ezalaki ya koloba qu'il a trahi comme le testament en Vitankanga ezati Congo tadi kabaso bandinga Congo ezali banga moko kiko panzana te yango na soko ke na Skype na nga okomo na chango testament de Vitankanga Congo tadi kabaso bandinga. Donc le roi Nzinganku est traître parce que yemo kaloba kiango matondo. Merci Mutandombele Mutandompe na avato ke pa mama kwa la mwa commentaire muke na kopesa na banza oza koyeba ete bitumba ya mbwila wana elekaki na 1665 kende ko revoir ba histoire na yo. Nzingakuvu akufaki na 1506 soit un siècle presque différence na kati et puis lengo lobi na erwa deja mwana na Alfonso Premier mutauta ko sala ba étude universitaire na Portugal asi aye kozwa contrôle ya place ya papa na ye les places wana des ordres et kota. Oya esclavagisme, encore une fois, l'esclavagisme avait existé avant ya Zingankuvu, mais pas dans plein royaume Congo. Bien après, il y a existé na côté ya ba royaume autre ba ya côté ba Luba, mais ba Luba il faut qu'on respecte ba ndeko oya ba koko na biso kuna ba resistaki mutinete ya mwataka zenga, a resistaki ba arabe o ba zala ko sala trade ya commerce. Quand après ya ba esclave à peine au 18e siècle na tangu kutu wana tuza kolobela aba nani ba David Livingstone mutu ayaipe ko telemi na makambo ya ba esclave David Livingstone azako kona bisa ba yindo no aza mundele bakufa ki bakati bango mitu ekenai boy bongo David Livingstone motema na etika na Afrique nzoto ne ezonga na Londres place yo mutandompe ozali donc okene gauche ozonga droite avant mbwana aya awa na se préparer sévèrement rapidement ko fouiller ko bêcher que place moko bokokise bokoleka ekozala te makamu mususu ngana yo na banza to kolobela avant to kanga émission oyo na zako zela okoma wana confession ya Nzingankuvu en tant que chrétien bino bokokise bokufa avec confession te parce que beaucoup de na Nzambe te boyebi ke soko kufi no keno kaka boyeneti ya mbua. Biso ba chrétien soki epesa melio opportunité ko zala mbete hôpital avant kufa okosala confession na yo. Tala roi na David Livingstone avant kufa asala pe confession batu ebele tina data lelo soko sala na hôpital ko yebisa ngai mutna mutatika ka testament mutna sera mingi pardon avant okufa ki mene baka soki ba benga ka yango. Donc ce que je veux dire c'est si mutandombe tikato yokana. Ndeko na biso Nzingankuvu avant akufa confession asalaki en tant que chrétien ya bosengi bolimbisi na oyo nyonso ya mabe osala mais je ne crois pas que toko revoir ni solo oyo jour mususu pour les sujet wana te Nzingankuvu abomaki mama na yete ke wana asi asali conversion chrétienne sinon que débat mususu ezalaki entre ye na mama na basi na ye ezalaki makambo ya polygamie. Kokotisa polygamie yite mobali moko mwasi moko epesa kipelekese na bokonzi ya Nzingankuvu likolo ya conflit entre bokokiste kiebino na via sika oyo fuba adopte via mwasi moko mobali moko mama kwala na pesio antenne kuna s'il vous plaît pour nous dire comment maloba mingi. Merci papa Joachim na pesi bande konyo bazana conférence ndoko na balandi ya radio solo na pesi ndoko na mona ki na comprendre l'émission alors que on peut présenter côté positif ya roi Nzingankuvu za mabete parce que la carte moto très la canard makama mabe na makama malamu bon ceux qui va beaucoup qui va présenter côté na bazo négatif pour la roi Nzingankuvu
et que yo kolinga représenter côté positif la loi d'Ingakubu oyo alingaki kokopere na mindele oyo alingaki émancipation oyo alingaki évolution ya bato progrès ya bato ezali mabe te me namoni kaka ke osukisi réflexion na yo recherche na yo oyebisi yango nyonso te quoi obimisi yango nyonso te parce que na ndenge okomemela yango ezali le côté positif oyo peut-être bato mingi bayebi te nga nakoki kozala intéressé nango parce que ezali côté oyo moto ya mokili alingaka komonaka mingi ka le côté négatif des choses maintenant ndenge yo représente yango na côté positif wana eza mabe te donc omeka nani kotimola lisusu ou bien koexplike lisusu bien wana na comprendre eloko nini olingi mpenza kotalisa parce que nani okokoma nani kotalisa yango te okenda plus mingi na kati ya débat alors que osali barecherche mpona otalisa donc talisa yango jusque na suka mpona na comprendre parce que soki omoni même histoire oyo elekani na Rwanda Nkuvu soki na kamati yango na ere ya sikoyo ekolanda la mwa moke lokola histoire ya Nze Kabila oyo akotisi aye na bapaya na kati ya mboka après bato bakomi na baconflit bamosusu bakoloba wana ezali mwana na ye te wana ezali mwana na ye donc bamosusu bakoprésente yango positivement bamosusu bakoprésente yango négativement et puis opesa siko baconflit na kati ya mboka donc à peu près yo kolinga kolakisa le côté positif et c'est très intéressant mpona koyoka nani oyo évolue nani te ndenge nini okolakisa ndenge nini na kati ya mutu ya Rwanda Nkuvu ebanda kofonctionne ndenge nini abanda kocomprendre makambo e ndenge nini bato mosusu babanda kocomprendre ye omoni okolakisa progrès yako aki moto aki na esprit ya kocoopérer na bato mosusu ntango mosusu bato bazalaki na ye cerveau na bango nani yaki bacerveau reptilien omonaki que non mondele ayakaki il fallait pas kocoopérer na mondele mais ye peut-être aki avancer et akomona que il faut bien sûr pour progresser, pour évoluer, pour s'émanciper. Et le côté là, on regarde comment on va très intéressant pour évoluer sur la question. Merci likama kitoko mama kwala olobi na baza bandeko pe balandi yango opesi exemple ya papa Muze Kabila oyo ayaki akotsa isuba Rwanda et puis na data lelo Congo ekomi na kipeleke 7 ans tuza kotala tuza komona ke c'est forte ya papa Muze Kabila c'est exactement émission nanga place ezaleli yango wana babokokiste encore une fois na moya makasi ya États-Unis azali ko reprendre yango baza ko profiter pour dire que na royaume Congo mutu akotisaki bapaya ezali Joao Nkuvu donc exactement likamwana olobi les places na bango batelemelaka pona ko buka Joao Nkuvu pona ko buka biso ba chrétien pour dire que binoko ba chrétien boye ba ete tata na bino na molimo ya ngwana na lobaki na parmi bato bazwaki ba message na ngai ya sujet du jour na bakisaki na suka est-ce que Joao Nkuvu to placé comme papa na biso ba chrétien na molimo na mokili ya Congo? Bien sûr que oui, 100% c'est là où tozali. L'empire na biso ezalaki dirigé sur base ya autocratie débocokiste. Autocratie débocokiste, awa je souligne ça très clairement, sur base ya culture ya polygamie, sur base ya culture ya mwasi akoti kozana pembeni ya mobali te ezala kuna yela biso mai sala boye na boye ki émancipation de la femme oyebi yango mwasi auti wapi na empire na biso ya Congo na ba caractère na biso na ba culture na biso. Joao Nkuvu tango yeko yeba Jésus Christ de place wana ayeko challenger ba formule ya mwana pa boto ba mansongo ba douleur d'enfantement et ça le maka okoki ko changer d'un système à l'autre te soko zana difficulté te bato salaka na ba système na ba informatique tokoki ko yebisa yo ete okoki ko changer système o eza ko marcher na place na informatique na serveur te soki nanu o dupliquer yango te o tester te maleme pe o garder copie te parce que jour ekozala ete système sika e marcher te okozongela oyo akala anatana bato ba continuer kosala mais soko za zoba o détruire serveur akala po te sika moindre kipeleke il y a des problèmes. Transition entre Nkuvu Nzinga na transition entre Nkuvu Joao émission na ngai ya mpoko lelo ngai frère na bino ndeko na bino Joachim Zambona
nazali très clair que place na telemeli yango wana to balance entre nzinga le nganga nzinga le culturel ya bokoko oyo babokokise balingi nazwa oyo biso ba chrétien toza ko appuyer ke ye papa na biso molimo akumbaki l'empire Congo na direction ya kitoko ya malamu parce que yebaki Jésus laso nazo msima loba su epa ndio mama akwala eske l'impresario Joachim Zambouana kati na 3 fois www.radiolisolo.com à s'exprimer malamu mama akwala. Merci papa Joachim nakolo babo. Omoni tango moto ko présenter histoire. Omoni a représenter histoire na banalise na yi. Et que ceux qui n'a ko présenter histoire kaka na négativement bato ba ko kaba yebi kaka oya côté négatif. Or et l'autre nyonso ezalaka toujours na positif na négatif. Et l'autre nyonso na kati ya moto ezalaka toujours na mabe na malamu. Donc na kati ya Rwanda ngakubu akoka kozala kaka le diable en personne te. Akoka kozala kaka mabe te. Donc ceux qui côté moko batu ba lakisi déjà que azalaki na ba na ye, d'accord. Maintenant, what du côté na ya malamu. Maintenant c'est ce que tu es en train de faire. Et moi je trouve ça très intéressant que yo OK na ko fundela siko côté na ye positif. Azaki donc moto moko ya progrès, puisque après bato bakenda ki pe ko sala ko étudier na poto. Ezali mabete. Mais biso lelo awa tozali wa. Est-ce que biso to ye awa bena mondo ki na sima? Ou bien biso moko to lingaki ko ya na poto? Oye awa na mondo na simate mais ye alakisi bato ndenge nini ba peut évoluer na bato mususu tendre la main justement le vivre ensemble. Mais s'il a montré ça aux gens mais c'est bien, c'est une bonne chose que ya lakisa bato le vivre ensemble. Et ni makambo oyo ba ye la photo par exemple siko yo boye ba ko ninga mais yali na bato oyo ba ko s'intégrer na mindele et zali na bato mususu ba ko repousser na ba ko mindele. Vous voyez? Donc tendance wana ezali jusqu'à présent na zongi maloba papa. Merci na banza ba flèche siko ricochet epa ndeko kambamba na ndeko dompei. Est-ce que bozana likambo ya ko répondre mama akwala parce que bino bomona les négativités ya nzinga ne bomona ka kitoko ya zwa ute. Ndeko Roger mpaka zamambo bozana likambo ya ko bwakela to ya ko bare na ngubu na yo to na bouclier na yo de ba flèche mama akwala konti sibino. Boni bisi le quoi ba motuna batuni biso mibale est-ce que tu peux répondre na yangote avant au pesa mutu mususu autrement ba question là tellement ebele to bunga. OK de kondope alors kotala na ngai te flèche ngo eyepa na bino batolinga komona négativité ka ya nzinga kiye bokoko mais siko ya zwa nkuvu mama akwala anyati dale ozala likambo matondo ozomona likambo ya nkumu nzinga nkuvu et likambo moko munene total la kango kaka négativité ndenge ozali koloba te mais na kati na likambo nyonso il faut toujours donner ba part de responsabilité. Nzinga nkuvu azalaki truqué toki koloba par sa mauvaise foi par sa bonne foi akanisaki que il voulait faire du bien au Congo akanisaki que le kola na kati na moto moindo ezalaki kaka na bolamu. Il ne pouvait pas s'imaginer que mutu mususu akodi koya na ba idée moko mesquin, na ba idée moko terrible na sens ya ko détruire toute une maison, la maison Congo. Donc omoni agiraki na tokolo bandenge nimi. Na kotize te moko ba ya swali ba malam bwema kuma mioko. Bwema kuma mioko ni koloba yo taleli mutu bolamu mais azongiseli mabe. C'est-à-dire que tango mundela ye azaki na plan na ye. Oya uti nango na Europe. Plan oya zaki nango nzinga nkuva ibaki yango te. Lokola moto moindo selon tradition na biso. Oyo balibi selon ba loi ya bokoko na biso ezalaka toujours koyamba mopaya malamu. Bakoko na so bandai ko tambola so za ko kende voyage. Okoma biloko kolia te parce que oyebi ke bisika nyoso kokoma bakopesa eloko kolia, bakopesa yo esika kofanda, bakopesa maya osokola. Donc ezaki na cadre wana donc il faut tous yango que ezaki na invité ya roi Zingankuvu. Mais en tant qu'un roi, il n'est pas permis à un roi d'être naïf. Roi esengela za naïfité, tala esika toza ko condamner. Donc ezaki na invité mutema pete na ye, il pensait que ba mindelo ba ye lokola ba uti musika, ba ye certainement ba koti ko zanelo ka malamu ba ya komema.
telema wana bo qu'est-ce que savoir sikoyo na Bible bolobake ye mutakotsa ki conversion ya Christ ateka yusa la collabo ya Jésus